jour aussi fait sa peine et chaque jour aussi fait sa grâce. Lelo nakanisi ke tozwi grâce oyo to yambi papa na biso oyo azali invité spécial. Vraiment nayebi ke toko découvrir ya mingi lelo tokozwa boyebi ebele sur sujet oyo ezali ya papa na biso Simon Kimbangu. Mais yamboto banda je veux que na saluer nano bandeko na ngai na musika bozali Jonathan, journaliste d'État, sans oublier Sa Majesté le Roi. Vraiment vous manquez ngai, mais on est ensemble. Vraiment bandeko na pesi bino nyoso mbote bino bolingaka te RC Kibolelo TV. En tout cas vous continuez kaka ko pesa biso maboko. Vraiment beaucoup za la décité peut toujours beaucoup encourager biso na ba j'aime na bino ba commentaire na bino ko s'abonner pourquoi pas et au sala biso courage et au sala biso bien poto continuer musala. Voilà na lingi mopai na biso toza na ye na pokwa lilo ye moko akoyeba ko se présenter ko yebisa biso nani azali kombo na ye asala kanini aza nani na sujet ya Simon Kimbangu. Mbote papa. Mbote papa journaliste. Vraiment en tout cas wa ezali nde maloba na mboka na yo oyebisa balandi ozali nani osala kanini kombo na yo nani maloba mboka. Merci ngai kombo na ngai ezali papa Kanza Miseko Seko Blancha. Nazali na mosala nasalaka naza technicien naza contremaître na bâtiment na église nazali président provincial ya solidarité Rateliki. Ok. Yango wana na église naza mondimi naza diacre naza nganga. Bon, papa Kanza nakanisi boyoki ndenge apesi ba détail. Vraiment toza sir na papa Kanza akopesa biso mai oyo tozali nango posa. Na ko rappeler biso balandi pe na papa na biso Kanza émission oyo kombo nango lamusa conscience. Soki toza na papa Kanza awa ezapo apesa biso boyebi c'est-à-dire lamusa biso conscience na mai oyo biso na mboka na biso to biso ba Congolais oyo toyebi te au sujet ya papa na biso Simon Kimbangu. Mais na lingi avant to kota betela biso sujet wana fa pesa biso penza assurance moko oyo ezolakisa biso penza ke papa Kanza ntango akobanda kopesa biso ma Simon Kimbangu eza penza makambo oyo eza na ba précision na ba détail ya malamu. Yango nazokende kozonga na papa Kanza mpona koyebisa biso obandaki okomaki mbangiste ndenge nini ozalaki mbangiste ndenge nini. Merci papa journaliste. Nga nazalaki mbangisi te bana bomwana na ngai nazalaki na ngomba oyo ya biso bapaya nazalaki koyalika na biso mais na moment oyo ezalaki ke nakomaki à l'âge ya 12 ans nayambaki nakendaki na descendance moko mwana papa Simon Kimbangu papa denge nakoyitima Joseph premier chef spirituel na biso oyo toyebi biso nyonso ayaka kotala bandimi na kisantu wana naza ne a kisantu naza nanu kuna na nakomi lisasa te nde ndenge papa denge nazokopesa bandimi na bango mbote nga mpe nakotaki na nga na molongo alors ntango akomi mpa na nga asaute azongi deuxième fois ntango azopesa babilembo asaute troisième fois alobi ah mon fils oza mwana na nga me mikolo na yo eza nanu sikoyo te mikolo koya yo okomaki mbangisi. Voilà fin de fin na 1972 ayeki sasa mpona mokadre ya mosala nasisi mosala nanga baétude ya mosala tututu nakomi technicien nde nayeki sasa. Alors na 1982 nde nakutani na papa denge na centre d'accueil wana ata ndako moko eza wana te zamba mai ezali kuna nzela moko ezalaki euti molare ekati ntina la voie du Congo ya lere wana voie du Congo nde tokutani na papa denge na banakokende kosala peshe na ngai na babizibe ezalaki kuna ayebisi ngai non mon fils le jour viendra okosala na tata na ngai alobi na ngai na français le jour viendra tu vas travailler avec mon père. Elekelaki nga papa denge na papa na ye akufa ndenge na kosala na papa na ye or
parler sur papa Simon Kimbangu qui a papa là. Voilà ndenge na côté la Kimbangis dans l'an 2001 na banozo ba révélation. La révélation na ngai ezalaki naza na village moko kitoko ngomba nazokota temple moko monene mwa bazambe elingi yango alors na oyeba mote faire fin ezokontinue kaka komona namoni papa na ngenda avandisi ngai na mesa azwi kiti atie likolo ya mesa avandisi ngai azwi trésor moko asimbisi ngai na maboko nalamuki bona pongi naloti papa na ngenda ndenge na l'an 2001 vraiment namonaki bavision elekaki makasi akende kose présente wana nakomi matete naza sokasa te nde kuna na l'an 2001 nde nakende kose présente no nazolota papa na ngenda alobi c'est une appellation nde ya mwana nakoma Kimbangise nalandisi kwa enseignement Kimbangise sur la doctrine Kimbangise nde kozwa baptême nazwi baptême nabali mpe grade na liboso ekirige ya kokende na hôpital kobondela mpona bato maladi kosuma bango naye kozokoma catéchisme lelo naza diacre e ayeba mpasi Simon Kimbangu oyo balakaki ngai nde tokutana na ye lelo nazosala na ye nazali membre kuna na rateliki na télévision Kimbangise na radio nazali mokonzi kuna mpona kosoutenir radio na télévision. Papa Kanza vraiment tolandi yo na bokebi nalingi na épingler moi quelque chose moke lobi na ngai nakanisi bandeko mpe bakobénéficie nango. Papa Kanza oyebisi biso ntango oye wana ezalaki na centre ntango oye na 1900 kambi olobi 82 wana na lisantu papa nange nazosala tourné na baparoise nde alobi yo ntango na yo eza nano sikoyo ete zela nano mikolo oya kosala na tata na 82 ntango nayebi sasa mpona kosala mosala na ngai ya technique nde tokutani na ye na soirée na poko esantu moko boye ba 16h ngai nazonetia ndobo na ngai kuna na centre liziba moko ya mai ezali kuna bazobenga bichakuchaku ainsi de suite nde tokutani alobi voilà mon fils c'est le temps oyo mikolo oya va travailler comme mon père aujourd'hui nazosala na papa na ye. Donc tout ce temps là tolingi toloba tozali na Zaïre. Oui, tozana na Zaïre. À l'époque de Zaïre il y a des faits président biso Mobutu. Oui. Donc Papa Kanza nde obandisi ko kozwa ba révélation na 2021. Oui. Non, na ba 72 na banozo ba révélation. 72. Oui. Ok, pour mambo boyesengaka il faut vraiment bato bazala na ba précision na ba détail vraiment ya ba séance. Kana ye Kimbangise na révélation. L'autre papa de ngenda on parlait toujours voilà bandoto ya kamba ainsi de suite et na komi Kimbangise. Nazali na Kimbangise. OK. Donc Papa Kanza lelo sikoyo aza Kimbangiste oyo akobetela biso lisolo ya papa na biso Simon Kimbangu. Toyebi ke avec les jours à venir akobetela biso lisolo ya papa Nyangenda, avec les jours à venir akobetela biso lisolo ya papa Dialungana ainsi de suite po lisolo ya Kimbangiste eza penza molai. Bato ebele tobetaka tolobaka lisolo ya Kimbangu mais nanu toyoka te bato oyo bavandi baloba kino tosala émission moko balobela Diangenda. Oh Diangenda aussi asalaki mpe parcours moko boye avant comme responsable na église Kimbangiste mpe après akomi mpe responsable atraceki mpe lisusu chemin moko susu ya monene ya malamu oyo nsima mikolo papa na biso akobeta biso lisolo mais lelo tolingi vraiment nde nalobaki lelo eza nde mpenza nakota na mozindo Papa Kanza apesa bandeko biso détail po tozala na précision wana donc tokota na étape na biso vraiment toza mpenza sûr que Papa Kanza il est vraiment vrai Kimbangiste. Papa Kanza na mokolo lelo tozoyoka Kimbangu apanzani par-ci par-là oke na baeglise boye na nini natanga bakombo te mais nakanisi oyebi baeglise ebele batanga bakombo ya Kimbangu mais okoki koyebisa bandeko balandi na expérience oza nango église Kimbangiste nde wapi banani nde baza Kimbangiste. Bon, il y a des Kimbangistes du cœur, il y a des Kimbangistes de la vocation, ainsi de suite. Les Kimbangistes, c'est un centre d'accueil. Ceux qui ont enseignement Kimbangiste, c'est des gens qui
vraiment ozwi baptême nde okomi kimbangisi baoma mosusu batie komba papa Simon Kimbangu tozwandakisa ndenge olobi mangoma bazosambla kibamba aza ebele komba papa Simon Kimbangu. C'est normal parce que biso nyonso tozaka bana na ye po biso kutime na biso bokoko na biso fokaka tosalela makambo ya papa Simon Kimbangu biso bato bolimbisi papa Kanza na kati yo moke nalingi tobakisa eloko moko wana nayoki olobi bavrai kimbangiste kaka na centre d'accueil bongo bao baza na mokoto baza bakimbangiste te kombo un kimbangiste azalaka moto ya violence te un kimbangiste azalaka na centre fakende nkamba bazalaki na bango bakimbangiste mais lelo ntango botiki nkamba to centre d'accueil oza so bakimbangiste te wana tokokota kuna te te tokende kuna te lelo mpo suggestion ezalaki yango te wana ezalaki juste mpo na baprécision okolata couleur mais ntango yo bimi centre d'accueil ozokende nkamba te oza so kimbangiste te vraiment bandeko balandi tozalaki na biso kuna te débat na biso eza nango kuna te kuna ezalaki juste kaka mpo na précision nakanisi bocomprendre papa na biso azoyebisa biso ke bakimbangiste baza nde kaka oyo ya centre d'accueil bon papa na biso nakanisi tozokende kokuri na ngonga okoki kobanda kointroduire biso lisolo ya papa Simon Kimbangu oyo tozeli na poko lelo bandeko nyonso to bavandi bisika bazali nazopesa mbote na bandeko nyonso oyo vraiment bayebi ingénieur Nickel Mbaki oyo lelo azali molobeli plutôt oyo azali lelo mwana mosala na bino na nzela ya media mpona kolakisa biso mai oyo tomonaka te oyo tozala na difficulté komona mpona koyokisa biso mpe mai oyo tozwaka moye ya kokende koluka koyeba yango te mais avec etando ike ndenge tolobaka na lingala avec la télé na français tozozwa baposibilité wana ya komemela bino boyebi lokola ya boyo papa Kanza alingi apesa biso papa Kanza papa Simon Kimbangu abotama wapi mpe source ya papa Simon Kimbangu origine na ye soki okoki kofungola biso na buku. Merci mpona maloba. Papa Simon Kimbangu abotami na nkamba 1887 wana nde papa Simon Kimbangu akiti na se na bonzoto mais amizalelaki po ye aza bien le Saint-Esprit, esprit de vérité abandaki liboso koloa mai nsima sese abimi cher alati nzoto nde aye kokita na nkamba oyo lelo ebengami Jérusalem ya sika oyo elakamaki na makomi ya nkolo Yesu na Apocalypse 21 kuna nde so otali okomona makambo wana Jérusalem ya sika ye nde papa Simon Kimbangu mosantu nde aye nango abotami mokolo abotama esclavage ya kotekama mpe ya bato mwindu esilaki mokolo wana 1887 papa Simon akiti na se nde mais avant abotama ezalaki na prophétie ezalaki kolobama na mama prophétesse Epavita na mbanza Kongo na royaume Angola na ntango wana kuna nde likambo yango ebandelaki mama wana aza kobikisa bato soki mwana akufi ye aza kobenga Kimbangu ressuscité ya mwana fula mwana na kikongo baza kobenga fula mwana ça veut dire bikisa mwana mpe aseko do kombo wana ti baya kotunga mama wana na mwana na mokombo donc histoire eza molai mpena donc so tobandi yango donc ye nde azalaki koprophétise mpona koya papa Simon Kimbangu yango wana likambo yango ezalaki nango banda kala nzambe na biso nde ye wana babanda kobelela papa Simon Kimbangu nano abotami te ntango aye kobotama soki olandeli yango toye ntina ba 21 omoni misala ye asali elakisi mpena ya solo ndenge kaka yo wana banda kobelela mpona boye ya nkolo Yesu so tali na Jean okomona makambo wana eza na baverse ebele likolo koya tokopesa bino baverse bibilike ya lapui oyo ezolakisa koya ya nkolo Yesu oyo ezolakisa koya ya papa Simon Kimbangu ye nani po nkolo Yesu alakaki biso kaka ke kokende na ye oyo oya nsima c'est bien le Saint-Esprit. Saint-Esprit, moi et mon père nous sommes un. Ya alobi nga na tata toza moto moko bomoni misala nkolo Yesu asalaki ayaki koteya bato mpe kobikisa bato na pasi bazalaki na idem ndenge moko na papa Simon Kimbangu ye lisusu aye koteya bato na kobikisa bato malala donc tata na mwana mosala na bango bayelaki ya bon papa Kanza vraiment na kati yo te nde tolobaka lokola momesano me na kati yo nalingi kotuna boye tobongisa bisika wana mpo baye baza kolanda biso
c'est des Congolais. Moni likambo ya religion eza makambo ya moto na moto. Za na esika na ye oyo ndenge mboka pe epesi biso possibilité wana ya moto na moto kosala choix na ye ya esika yamba na ye alingi. Mais ntango na tozobeta lisolo ya Simon Kimbangu, tozobeta lisolo ya Simon Kimbangu lokola nanu Congolais. Je veux que parce que ba Congolais liboso bayeba na koyeba nanu valeur wana nanu liboso nanu ya Simon Kimbangu. À part nanu croyance na biso. Pour ceux qui tobani ko kenda ba niveau spiritualité, il est Dieu, il est et ko sala bato belé ba ki ma histoire. Moni bato baza déjà na isika na ngambu moko boye ba koza susu na tendance ya kolanda susu histoire monte nzoka est important. Il faut Congolais ayeba qui est papa Simon Kimbangu, abotamaki wapi, atambolaki ndenge nini, akolaki ndenge nini. Nakanisi na nzela lisolo nde okoki kofungola bato mwa moke ko expliquer bato papa Simon Kimbangu asalaki miracle boye to ayaki boye atangaki boye oyo tozala mona posa sikoyo ya mwana ya koyebisa biso nano qui est papa Simon Kimbangu en chair en esprit wana tokoya na yango sima. Mais mpona lelo betela biso lisolo ya Simon Kimbangu en chair abotami na mboka nini, mama papa na ye nani et akolelaki wapi atangelaki wapi te yango vraiment kozala malamu mpona bakongolais ya solo. Papa Simon Kimbangu aza Congolais ya solo, abotami na nkamba na 1887 ndenge nalobaki, na mama na ye mama Loezi, papa na ye tata Koyela nde abotami na bamama mibale na pe bato mibale wana. Abandi kokola azalaki mondimi na protestant, kuna nde azwaki bateme na ye, akomi mpe mondimi monganga nzambe ya catéchisme kuna longi baloba motei. Nde ntango na ye ekokaki nde abandi ministère na ye, azongi nkamba ndenge azowuta nkamba azokende kosambela kuna na vula na ngobelo tete ezalaki distance tokozwa ndakisa lokola bandao wana Kasavubu ti ipe me bazokende na mapolo lero wana mapolo na 21 talaka na kati yo moke papa Kanza. Juste pour la précision, papa Simon Kimbangu abotami na papa na mama na ye pe abandi koboka na mboka nini olobi kaka na nkamba wana, kaka na nkamba ndi papa Simon Kimbangu akoleli na ngoma tsuka atangeli pe kuna kaka na nkamba atangeli kaka kuna na vula na ngoma matati bango nde baklase na ntango wana ezalaki kuna nde atangelaki kuna na bamissionnaire azosambela mpe kuna nde aye kobala mpe kaka mama mwelu kuna mpo bamvoala babotama to bapapa misato wana babota. Donc si j'ai bien compris, le papa Simon Kimbangu abotami na nkamba akoleli na nkamba baklase na ye mpe atangi nyonso mpe asilisili kaka na nkamba après wana kisasa anyati yango na ntango sikoyo ekoki ke parent nyonso fo asala azalaki ne commerçant bani kone koteka tabaki na ye ya fumu wana na bawenze fait de fin nde amoni ke non fo na ye ya kosala na kisasa nde ayaki kosala na kompani oyo babengi HB oyo ezalaki ya PLZ na mafuta mbila. Papa Simon Kimbangu awuti kamba aye sikoyo kisasa aye na kisasa akomi ne kosala kuna azalaki pointer kuna na kompani wana koteka mafuta mbila ye azalaki pointer me abana kofuta mate bana kofuta mate koyaka koya ote mbongo na yo sozwaki o mbongo na sozwaki o mbongo na sozwaki ye koyeba na nsima nde kolo Yesu ntango azopesa mission ye azoya korekipere mbongo na ye. sikoyo place wana nalingi ye mpe bana bacongolais bazwa précision. Papa Simon Kimbangu ye azosala mosala ya bomoto ya nzoto ezalaki mateya te ezalaki liloba na ye nzambe te mosala na ye mpo alesa bana na ye kolandisa maye oyo atangaki na kelasi ya mokili. Sikoyo ye Yesu akoya kozwa mbongo wana mpo na nini? Parce que bakutanaki alobi te Kimbangu ngai ntango ekoki yo fozwa mosala oyo ntango omoni ntango akomi catéchisme na protestant mission eyaki ete asala mosala vraiment ezalaki
kuta na bango ezalaki témoin papa Nsumbu azalaki témoin place bakutani na 12h kolo Yesu akitaki to apesa mosala papa Nsumbu alobi nga naza mayele te pesa na bato mayele alobi yoka nde moto na poni nde akimaki nkama nde koya ayaki Kisasa mpona précision mpo aya kobana mosala nde akimaki mosala ya kolo Yesu nde place wana nde sikoyo soki bafuti bongo na ye ezobima te bakangi yango oyoka sinatire ya yo te nde voilà. Donc soki nalingi na faire comprendre bato malamu papa Simon Mbangu avaya na Kisasa déjà parti en Nkamba azaki déjà na message oyo voilà il fallait ka saila nzambe voilà nazongi sima moke donc papa Simon Mbangu soto lobi place wana asalaki makambo lokola Jonas voilà asalaki makambo lokola Jonas parce que nzambe atindi ye na nini ye amonaki na Kisasa ye akokoka te yango akimaki ayani kosala mosala na Kisasa nde lifuti yango abana kozwa te mpo kaka akende kosala mosala wana bandeko bakomprendre malamu sikoyo papa Simon Mbangu a continué kofuta masalaire te eloko nini sikoyo esalaki akoma kozwa salaire esengaki kete baninga bazalaki na ye esalaki bango mpasi ndenge nini yo oza na bana ozozwa mbongo te siko bana okovivre ndenge nini esengi alobeli ofona ozwanga mboka bamosusu balobi fo ezala famille nini boye alo abongisaki voyage azonga mboka nde baninga bakabelaki ye mbongo nde asombi abandi kosomba kwanga akende tekaka kote na Kasangula kotekaka wa ndenge moko kaka fe de fin amonaki misère elekaki asalaki voyage kokende Nkamba asombi nzongo na ye nde azonga oyo boyokaka ke soda wana mfumfu na Kasangula abotolaka ye nzongo oyo apesaki etumbu ke eloko nyonso akolia ezala lipa ezala mokate kaka nzongo kino papa diange na moto aya kolongola etumbu. Donc soki na miobai bakongoli atuka lisolo esikisama mingi mais lelo nazwi mpe mwa détail moko oyo biso nyonso tokozwaka compréhension nango malamu. Donc papa Simon Mbangu ntango alakelaki moto wana mabe akomaki nanu chrétien te to akomaki na kosalela nzambe te wana siko azozonga mpo akende bana mission sikoyo ya kosalela nzambe. Ok, donc wana azalaki neno mopakana mais mission ya nzambe kati na ye po déjà bayebisaki déjà po déjà azwaki déjà grade na ye ya catéchisme déjà po aya sikoyo abana mosala me ye akimaki nde awuti sikoyo na kompani sikoyo abandi kozonga kokende kotala famille atika. Ok, donc nazongi nsima moke po memaki biso mbango osotaki. Donc papa Simon Mbangu kuna na Nkamba atangi kuna na Nkamba mpe abandi ayambi Yesu akoti na protestant mpe protestant eza bachrétien donc ayambaki Yesu lokola mpolo mpe mobikisi na ye babakisi ye kuna abandi mpe koevre kuna nde après mikolo amoni ke famille bazovivre na kokoso te nakende koluka mbozwi na Kisasa na ville mpo nasunga libota nde atikaki mosala nzambe kuna aye koluka société abanda kotravaille c'était comme ça yango na protestant oyo aye moko atikaki yango te c'est ça yango tozolobela te donc kolonga na ye Nkamba oya nde na Kisasa ezalaki nde mpona oya koluka mosala ndenge bato nyonso alongi nde na protestant aye nde koluka mosala na Kisasa sikoyo mena kaka na protestant wana deja azalaki deja na pele ya nzambe oyo il faut banda kosalela nzambe. Ok, pele ya nzambe ezalaki ya rendez-vous ye na nkolo Yesu parce que ayokaki papa Simon mama mwela azokoyoka mobali na ye nkolo Yesu azokitela ye na butu na bazero koloba Kimbangu na opesa mosala mama mwela azotuna ye Kimbangu oyo bozoloba nini na nkolo Yesu moto azosoba na nga apesanga mosala nga nazoboya nde mama mwela aye kondima alobi ndima nga na kopesa maboko voilà nde na ntango wana mobali azwaki makasi le 6 avril proche esonaki atini mwasi na ye na ntango ya biso nde basi bazwaki pouvoir batelemaka liboso ya mibali mpona koteya nde bandaki na mama mwela ke beta ngonga le 6 avril 1921 ngonga ebeti na Nkamba voilà ministère ne place ebandela. ok, donc nazongi maintenant olobaki mama oyo ya prophétesse wana oyo aprofetizaki kobotama ya papa Simon Mbangu soki tolandi historique azalaki angolaise na royaume Congo biso nyonso tozalaki bato moko tovuti descendance na biso bakongole towutaki biso nyonso tozalaki na mbanza Congo na royaume Congo tobandi kopanzana toloba lokola azaka koko na biso ndeko na biso meme eza histoire moko eza molai so tobandi kokende badetail okomonaka tiri okomona meme
premier chef spirituel na biso papa Simon na boye ya mibale na papa ya ngenda ambana okende kotala bato na bakoko na bango kuna na banzako donc toza bandeko moto aloba na ye te nga nazalaka nani toza kaka royaume wana biso moko kaka biso nini topalanganaki na biso ntango nzambe toye kochange moto na moto akomi moluba akomi mokongo montando moyaka ainsi de suite minoko topalangani na royaume kongo nde topanzani sinon tozalaki biso nyonso place moko. Ok, place wana nalingi juste kaka to epingle eloko mosusu ezali mama oyo amemaki mwana na mokongo oyo batumbaki na moto wana nde ezalaki kimba vita wana prophetete ye nde abanda koprofetize mpona koyaya papa Simon Lumbako. mwana yango wana ezalaki mwana ya bebe to ezalaki nde mama kipavita azalaki kopesa lisese comme nde tolobaka proverbe. Mama kipavita azalaki prophetese azosalisaka ndenge tolingi baprofete nyonso bazalaka soki azopesa message bato bazoya baza kolanda enseignement bazoya na maladi bazobiki nde mindele bamonaki mama o miracle azosala bango bazokoka ngo te esalaki bango mpasi omoni na ntango mwana baesclavage moto akobima te liboso mondele amonanaki ye mindele bazwaki desino fo batumba baboma ye batumbaki ye na mwana wana abongwamaka pigeon apumbwaka mwana na bakokaka ye mwana ngo nde tolingi toyeba wana babomami eza wana bokoyeba ngo mikolo koya eza secret spirituel. Ok, bon, c'est bien lokola eza spiritualité totie na close place wana mais toyebaka ke babana kosakola bazobikisa na kombo kimbangu nana abotami te ntango abotami misala oyo balobaki sauveur na biso ye wana ntango akoya bokokoka te maloba mamaki mpavi ete nga bakobomanga me kimbangu bakokoka ye te c'est ça omonaki papa Simon bakangi na 21 jusqu'à 51 po atika molimo nzoto na molimo ekabwana bakokaki mpe ye te meme aza na boloko komona bimi boloko ekangama miracle na ndenge te tokokota kuna mikolo de là kuna voilà tokokota kuna mikolo ezoyaka nde olobi mais mpo na lelo tozalaki na posa mosusu ya kobakisa koyeba papa Simon Kimbangu balobi ye nde motu ayebaki kokende kosignele biso mpona kozwa indépendance nakanisi récompense wana yango esali lelo église kimbangiste tozwa ferie le 6 avril wana olobi wana. Oui, malgré tout, le 6 avril, les alliés m'ont collé papa Simon Kimbangu abandaki ministère na pour na œuvre de Dieu. Mais oyo makambo tozolobela ya indépendance ça c'est politique. Maintenant c'est ça que on a naki to kote mpe na mwa mozindo wana. Papa Simon Kimbangu akotaki politique ndenge nini po akoma kokende kodefendre mboka kokende kosema indépendance. Ya akotaki politique te. Nzambe na leta batambola nzela mo. yango biso papa Simon Kimbangu jangana ye ya papa Simon na mzoto na ya mbala bisatu alobaka biso tosala leta mpona nini amonaki pasi ya bayimbi ye aza envoyé Jésus-Christ Saint-Esprit quelque part eza na bandimbola ebele mais pour comprendre il faut être personne du Saint-Esprit ye soki apesaka nzela traçage ya makambo ya bokonzi ya mboka na biso alobaka premier président ndenge kozala deuxième ndenge kozala troisième ndenge kozala quatrième ndenge kozala tomoni mpe meme ntango alobaki quatrième président kozala mwana moke tomonaki ye te tomonaki ye apesa traçage ndenge kozala mais mpo biso bato moyindu tembele lelo yango wana oyo tozoloba akotaki na makambo politike te ye ayaki sauveur na biso tozwa ndakisa lokola soki oke na asie bango bakroyaka buda na bango soki omoni kuna bango bazokroye buda na bango ok na pays mosusu kuna ba Mohamed ainsi de suite donc bazokroye na toma oyo ya bango bazwaka bo lelo biso lokola tozokroye te na oyo ye apesa biso sor na biso lelo tozozwa ezaki akanisa un bouddhiste okokende kuna kona koyebisa ye oboyeboye atoka eza mwa mpasi me mikolo koya toya kokomprendre ke likambo yango oyo moto oyo biso tozoniye meme topesa ye meme mwa honore meme na likambo moko asalelaki biso na likambo ya indépendance ndenge olobi akotaki na makambo politique papa Simon apesi tous les 43 pays ya africain indépendance likolo koya tokolobela yango livre déjà chez bimi po papa olobi toloba solo lokuta yango nde omoni banda lokuta eya ebebisi yango wana omoni solo nde oyo tozoloba na biso
biso sans pour Simon Kimbangu pour rien faire to ça les côté to mona pour l'été papa ndenge nazokoloba ngo soki bo reconnaître tata na ngai te biso bato mwini tokotikala tala lelo monsieur atikeli biso kotonga Jérusalem mais soki totie main de la mer et ozala po bonjour so moni ke les asiatiques doctrine na bango ti lelo bazosimbi yango bazosala makambo kokama biloko ndenge na ndenge mais biso baafricain partout tozali même na Australie même wapi na Maritini wapi tout ça est-ce que tout ça là va dire que toma na biso nzambe na biso nde ye wana sima po ye aza na baterme ebele akolobela yango me mpona kodevelope yango yo nde kodevelope molimo oyeba moto oyo asali miracle boye asekushe ebemba 3 jours moto apoli alobi ebembe moko ezouta tumba ezoya mpo babikisa yango mama dina jeune fille atiki bana azalaki jeune fille ya moke ba 12 ans j'espère 10 ans dans ce temps là mais asekushe ebembe ezoloba solo mais lelo aboti atiki bana siko moto azobere c'est Dieu. C'est bien, bon, Jésus a dit que si malama c'est bien le Saint-Esprit, ça la misala pour les ganga. C'est bon bien, papa quand on qui m'a mis, on côté spiritualité, la bonne histoire, ils ont marqué ce côté pour la poser mon pays. Pas de souci. Prochainement, boyoka papa la biso en côté la monsindo côté pour na biso pe ba imboka ba ikomole, ba komama ndenge tozolo balelo. Tozana posa to luka boyebi parce que le banzambe Bible est autobengaka ezoloba na biso mon peuple périt faute de connaissance. Or il faut to luka connaissance pour ndenge mobeko nzambe ezoloba mobeko mokili pe reconnaître yango ke ni est censé de la loi. Mutu moko te akoloba ke nga na yebi te liboso nzambe nga na yebaki te akozala te. Mes très chers collaborateurs oyo bolandaka TRC Kibolelo TV, en tout cas nakoyebisa biso esengeli tolukaka boyebi boyebi eza mabe te bato baboyaka débat bato baboyaka kopartage eza bato oyo bayebi kokoka koloba te mais moto ayebi kokoka koexprime koloba malamu koloba kodefendre eloko oyo ye animeli eloko oyo asepelaka kosalela. Je ne pense pas que akoboya to akokima kolobela ngo voilà pona kende mbangu minute ebele te po lelo papa na biso nde moto aza honneur papa tolingi ba précision vraiment parce que opesi biso déterme na moto motuni ezalaki papa Simon Kimbangu akomaki ndenge nini ti kokende kosola na mindele mpo ye azalaki mosala ya nzambe apele ya kosala mosala ya nzambe mais akendaki ndenge nini na ngambo ya bamindele akutanaki na bamindele wana ndenge nini mpo ye asenga indépendance. Voilà quelque chose que nous avons dit. Ye kokende kuna ezalaki prince oyo azalaki roi akendaki kosala lokola espionnage na allemand kuna nde akendaki koyekola ndenge basalaka omoni ke baallemand bazalaki première puissance ntango wana ye asali espionnage mwasi azwaki amoni ndeni mobali nga naza azalaka na senge nzokana bango na ntango wana batatouage bazokoma komo ya roi na nko alors bana kolinga kolongola moti fait de fait basi bazalaka mayele aya komona kombo wana ndaki yebisa Hitler ke naza na moto moko nga na mobali naza na ye nzokana nazalo aye kosala nini ntango balandi asalaka kuna na bango kuna ezi wala ne ndenge oyo ye ba Belge bayaki koluka bana ya papa Simon Kimbangu bakisolokele na papa Diangenda bazalaki na colonie scolaire balaki kosala na boma kuna nde balandaki bango kuna bake kosenga biso toyebi tata na bino biso bakangi mokonzi na biso alors bazokenvahir Belgique toyebi bamakambo wana eleka nde papa kisolokele kutu asilikaki alobi bino bokanga papa na biso soki boyoko kosenga papa na biso toyebi ndele bazoloba toyebi papa na bino aza nani bango bayebi moto mabe na moto malamu ndele aza voyant amonaka mpe na kutu azomona toyebi papa na bino aza nzambe yango ete kosenga bino alibere biso moko voilà ndenge akendelaki na miniti wana papa kisolokela alobi bobondela bamindele balobi papa ndenge na papa kisolokela babondela mpo roi bima bango bazalaki nani mpo babondela mpo roi bima baki soloka alobi bozwa chapele boyelaki biso bobonde papa ndenge nalobaka muta kosilika te tozwi bango eza intere na biso abeti yaye na ye na lipeka abi d'accord
na moment wana lokola papa Diange nazalaki ka papa Simon Kimbangu ya mibale directement aza motu moko na molimo eza ndenge tolobaka telefone soki eza na unité obengi mbala moko na molimo baje na bango ezalaki motu moko mbala moko azalaki na boloko kuna na Lubumbashi mbala moko akomi na Allemagne na se ya mabele kuna batiaki roi nde basololi basali mikanda makambo nyonso eza mwa mpasi likambo yango mais c'est le moment fort tokona kobimisa mpo yango basource oyo bapasi na biso tozoyeba te nani oyo asalela biso bolamu tonore ye mpo tozwa biso bénédiction makambo oyo nde clé oyo ozomona oyo souffrance ya biso bato mwingi ozanga koyeba mpasi ndenge wana nde oyo esalamaki mpo akende kobimisa roi bayaki na ye mpe awa na Congo esika babombaka ye roi na este kuna nde esika babombaka ye basala mikanda makambo nyonso mpona kozwa indépendance ndenge baboyaka après 50 ans nde nzambe papa Simon moko amonaki bato na nga libota na nga baza na pasi okata kautu bakati loboko bazo koboma biso lokola banyama koteka biso nde pesaki kanda na 60 nde yango monaki oyo asalaki yiki wana bitumba na etumaki oyo babelge bazo kokima bazotika mwasi na bana ye akimi nini babona kokoma eza miracle wana papa Simon basoda babimaka awa j'espère naza na foto wana yango wana basoda wana misato 3 kaka wana babimaka foto wana misato yango wana 3 kaka babimaka mpe basalaka rali belge akimaka nini force wana nzambe na biso ye wana oyo asalaki tete biso mpenza alibere biso wala ndenge oyo akotaki politique te me ayaki nde sauveur kobikisa libota oyo wumeli 4400 ans ya souffrance bana moto bien papa Kanza papa Simon Kimbangu na roi belge etombaki bango mibale balaki na bakasho oui poto papa Simon Kimbangu alaki na kasho kuna roi belge azalaki mpe na kasho oui mais na libondeli ya papa Diange nde bamindele bayaki kosenga ye bolimbisi donc bayaki kosenga négociation donc nde esalaki ke ekende kozwa papa Simon Kimbangu na prison akende kuna na prison oyo bakangaki côté belge basolola mpona basala négociation donc voilà libération ezalaki façon moko kaka balibere biso donc voilà lokola basololaki wana papa Simon Kimbangu apesaki bacondition ava ye alibere ye na prison pesa mboka na ngai indépendance voilà donc soki tokei nalobi nakende mpe na molai est-ce que bapapier wana bapreuve wana eloko nini ezoprouve parce que en chair ya Simon Kimbangu à la prison spiritualité omoni ke na biseko lelo tokende mingi na spiritualité te po spiritualité esengaka badetail na baprécision ebele mpo moto akoka kovandisa foi na ye yango omoni ke lelo na koyebisa bakongolais oyo tozopesa foti lelo to mpe bandeko baafricain eza mpasi pour ke toya kondimela parce que si tondimelaki eza lokola moto déjà si ayebaki couleur bleu mpo olakisa ye ke ble wana ezalaka ble te ezalaka nde vert eza facile te il faut ozala na baprécision moko boye exacte oyo pene kosalaka motu na foi na ye pene moko na mayele na ye moko amonike te moto oyo makambo azoloba na ngai eza mpenza bongo mais soki baprécision ezozala malamu te nde kosalaka moto akocompare donc voilà ndenge nakopesa exemple moko terre à terre typique ndenge baboti na biso bapekisaka mwasi to mobali amona nanu mwasi to mobali te yango ya libala mpo soki odécouvrir bamakambo mosusu ekozala mpasi ntango vérité akoya okoka kozwa ye mbala moko ovandisa ye parce que déjà oza déjà na voilà bisika nde na ngai nakende koyebisa biso ke voilà tant que tozalaki na baconnaissance déjà avant parce que Simon Kimbangu na bayi congolais mosusu bazalaki na ngambo wana bachrétien ye azwi mission alongwe akei na ngambo mosusu mena ndenge akomaki mpo sikoyo oya kofaire convaincre bato oyo ozalaki na bango esika wana ke no boye eza facilité donc fo bosala mosala voilà c'est ça ke yango eloko na sepelaki vraiment na kosepela mpe mbala nsima soki
tokozala so na moto mosusu aza na boyebi connaissance mosusu oyo boyi kosalaki bokoki kosangisa parce que toza na posa boleli mpe mingi bolobaka yango mpe mingi non congolais akipaka te ayokaka te andimaka timoki mbangu te mais ngai na kosala barecherche namonaka ondire ce côté mosusu ke c'est comme si bino mpe bosalaka mosala te comme il faut esengeli bosala mpo boévangéliser bato wana bakroire bandima baya na ngambo ya essence ya malamu malgré tout mpe balobaka malgré durée de la même le soleil finira par être celui est vrai il est soleil même Jésus-Christ azalaki kokota na basinagoge azoyoka mpe mateya ya bafarisien donc toloba azalaki mpe kokende baeglise soki otali na fete ya Jérusalem bamemaki Jésus bakendaka église na mama na tata yango Joseph Jésus atikali na temple oyo bamama bazongaki alobi mpo na nini mwana osali biso nga na tata na yo na mama na yo ozomona donc Jésus mpe azalaki mundimi na baeglise oyo akutaki na navai ye sikoyo abana mosala donc abandi okende mpe na baeglise ndenge moko na kobakisa na exemple oyo opesi omoni so tozwi bido ya mai totondisi yango na mai so tobakisi mai mosusu ekokota lisusu ekosopa na biso bato mwindu lokola bayelaki biso na baeglise oyo eyaka liboso avant papa Simon abima na 21 totondaki deja na enseignement wana oyo mosusu ekoya ekozwa place. C'est ça que yango na uti olobaka te donc mpo ondimisa motu eloko deja ti ayebaki ke implice eza te ondimisika implice eza te il faut badémonstration nango ezala chez les blancs ntango bazotile likambo papa Simon Mbangu basalaka barecherche so toyoki likambo okoti neti oyo eza ya molimo fo tokota na mabondeli totuna nzambe alikambo toyoki eza bomo nzambe aza révélateur soki toza na mokanda ya apocalypse barévélation na Jean azokopesa lelo yango ezomona mpona biso voilà oyo tokokobakisa mpona kondima likambo so yoki kota mabondeli tuna mondimi azwaka réponse na mabondeli. Merci beaucoup. En tout cas, tozwi ntango ebele ndenge bandeko tomesana koloba télévision eza ntango télévision eza ngonga vraiment papa Kanza tokozala na ye mikolo na mikolo presque mpo azali na biso wana ye alimi na ye kokutana na biso ntango nyonso tokozala na ye bosenga ya kotuna ye bamituna ya koluka boyebi concernant ya sujet ya papa na biso Simoki Mbangu ndenge mpe tolobi pourquoi pas papa dia ngenda et même moi papa dia longana donc mikolo eza koya boyeba ke papa na biso Kanza lelo ezalaki kaka juste introduction tozalaki likolikolo mpo na zie mpe likolikolo nakanisi bomoni ke position ndenge tozaleli mais mbala ya nsima nakanisi ke tokovanda mpenza papa na biso Kanza tokokende na badetail ya sur détail koexplike biso papa Simoki Mbangu koma akomaki nzambe koma église kimbangiste komaki église kimbangiste koma papa na biso atikaki bokonzi na ye ntango akufaki ekomaki ndenge nini fo papa dia ngenda aya koremplace vocation wana ewutaki donc badetail mpe eza ebele nyonso tu wana papa na biso Kanza aza wana place soki ekosenga abengela biso bato mosusu akobengela biso bato mosusu voilà tokutani na prochain notre numéro papa ozanga te opesa bato mbote banayebi ke bato balandi obele merci bino bato ozolanda biso topesi bino mbote likambo nzambe ezalaka molimo fo kotunaka nzambe toluka nzambe bakoko na biso basala oyo eza bokoko na biso eyaki na papa Simoki Mbangu tosala barecherche totangi mpona nini mondele soki ayoki likambo asala barecherche yango wana napesi bino mbote ebele likambo oyo eza mosuni te eza ya molimo ndenge Jean alobaki na biso mpona koyeba ngo fo oza na molimo toza na trinité wana ça dit beaucoup oyo tozwi mondele azwa un quart biso oza na trois quart yango wana tosala recherche na trois quart wana tokocomprendre yango nsima yango wana topesi bino mbote mikolo koya tokopesa bino baverset biblique ala pui tosali mpe bafilme bolandaka chaîne kibakisi komona bafilme ya papa Simoki Mbangu ndenge ebandani na mbotama na ye biso kaka batosali yango tozokita ndenge soki tozosala ndenge nini akomela papa ndenge na ndenge akomi Simoki Mbangu ya ngani ce sont des incarnations. Merci vraiment tolanda émission na biso na bokebi vraiment tikala toujours côté branché ndenge ondima kozala fidèle ya TRC Kibolelo TV vraiment napesi mbote na bandeko na ngai nyonso tu oyo basepelaka kolanda TRC TV Kibolelo Sa Majesté le roi le journaliste toujours
ayebi bisika azali bambote ebele journaliste d'état toujours Jonathan en tout cas tu vas marquer aujourd'hui bambote ebele nabosani te ndeko na nga Alberto Albert Mboyo bambote na yo ebele vraiment bambote na biso nyonso tu oyo totikali vraiment toza ebele so tolobi tobanda kopesa bambote tozwa ntango ebele vraiment lelo tosuki awa kobosana te s'abonner commenter cliquer eloko wana mpona nozanga te notification. Au revoir, ciao.